Méga célébration avec l'adorateur Emmanuel Moussongo. Samedi 14 septembre à partir de 17h au théâtre du Blanc-Ménil. Maman, papa, ne manquez pas ce grand rendez-vous des adorateurs avec la participation de plusieurs invités surprises pour élever celui qui méritait notre adoration. Organisé par le Centre de la Restauration Internationale Série en sigle au 93 et 150 le Blanc-Ménil, place de la Libération. Maman, papa, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Allez, que Dieu bénisse peuple des dieux de Paris. Ce 14 septembre, nous sommes là déjà au théâtre du Blanc-Ménil. Alors c'est précisément à Paris, je crois que toutes les informations sont sur l'affiche. Je crois que Dieu nous fera beaucoup et beaucoup de bien. Invitez plusieurs, invitez vos familles, nous serons là. Et je crois que pour les billets, vous pouvez juste scanner le code qui vous aurez l'occasion d'avoir votre billet. Fidèle yanga ya tout le jour, ya tout le temps, na pesi bino pena mbote. Nzamba mona papa mbolela ngai bino. Bola mwanzambe na vandi na tali histoire ya mwana mwasi oyo boyoka nini ya somo ekomeli mwana mwasi oyo. Na kotika nani bolanda attentivement bongo sima nango na ya sima kopesa mwa avi nanga. Na zesa bino bandeko mokili ekomi mabe na ndenge moko, jalousie moko ekomi otambola na mokili. Okondima ngo te. Et ana mutu muso asekisa kwa solisaka o malingaka ote. Na ye komona que non, la sorcellerie ezalaka pena na mboka o. Ebi que maman moko abetela nga lisolo bisinga MK boni nga c'est oui ça va. Oh mais MK obi ke na pesa o biloko mo boye mais fi moko alobi yote nga na to yebaneli wapi na tuni fi yango na fi nini yango fi nga mama obi ke fi wana nga na to mwana te ni na ndaku na nga nini ailleurs to mwana na te. To mona na ta mukoma te. To solo là peut-être quelques fois na téléphone mo to mona na te. Mais so potali epé bien penda. Nzamba limbisa. Nzamba limbisa. Ndena eko tala bata biso batu to kufaka ndena ba confiance epola. Yo benge mutu na yo or que ya bomaka na sima na sese baliaka ba bomaka yo ba fandela ka kombo na o mais soko dobi otala okokate. Fiyo akufika aboyo. Histoire a fio etiki ngai bouche be na zangelo nini na loba. Bandeko nanga mokile komi mabe. Tango ekomi penda mabe bino mobotala mwasi o atiki ba une jeune dame o atiki bana na ye likolo ya zuwa ya batu pona pete azui ba million. Pona bambongo moko mike azui. Pona ndenge na ye manière d'être na ye epesi marché manière d'être na ye aza mutuloka basila bisalo o bapesa gete bisika niso bazali soka komi na place moko apesi esengo apesi bino goût nde fio ndenge azalaki mais likolo a gete na ye apesaki wana ememeli ekop bato bakomi ko invité yo pena ndenge osalaka na bafete ndenge otiaka loyenge wana esepelisi biso mais ememeli engambo yambongo pa muke lemsa na makambo so asala kandoro ya makambo babengelaki oyo mais bomi bacheli poison ndeko nzamba tika ote sika poza lipaso tiki bana o orphelin na bi vie ya mutu eza sacré bible le bien vie ya mutu eza sacré personne n'a le droit de mettre fin au nani na jour ya mutu na mokini. Mais vous prenez l'audace et le courage de venir finir la vie des autres. Obi ke ngai na vanda na yoka mutazo ebisanga abi maman songa le mina silisa je vais te mettre par terre na otiko boyete. Eze loko e fesa e déclencha mutu na ngai e boujanga nerf donc ti lelo ne nazabo e mutu la confiance sur na likolo na ina tchaka ngo souté. Ata ya ndamu na ko tcha souté. Po ala kisi ngai que il est capable de me tuer. Po nga peu importe likamto ko za nango. Yeba que jamais na ko lukana ote vie ya mutu. Tona kanisa tana na pensée moko le plus ce qui méchant ton ndenge nini na kanisa ke mutu moko bona webise ke ndenge za webi nga ko sidiso so bina sidiso la na mabele jamais. Quand une personne commence à te donner des avertissements comme ça, il faut faire très attention. C'est que mutu wana as déjà eleka na mutu ya osalo mabe plusieurs fois. Maintenant nous ndazi occasion te. So kazi occasion osala. La musu pe déjà meka mais simba ndete. Yango wana
Et salamate. Une personne qui te donne des avertissements comme ça, il faut faire très attention. Oazo yoka froid aux yeux, tazo tala, ozo ibisa que nengo zala songa lobina sala o mabena o sala. Boyoka na histoire o bon sima nango na oya. Mokile ko mabe. Balobi tambola na mokili omona makambu bandeko na ngai bo panzela nga video oyo ministre na biso ya justice akota likambo oyo balobi justice ifo sala ministre ya justice na biso mutamba kota makambu oyo eza somo image nazo balancele bino eyindaki oyo makambu eleki lelo na Congo Kinshasa wapi na commune ya Lemba bana Lemba foire Lemba terminus bala super ndeko na biso ya mwasi o kombo na ye Lizeti, batumi ba yebe na kombo ya Lizara. Lobi Saint Joseph ezalaki tombe pona ye batu ba oya balobi moi sa motema boboto boye likamunini batu ba ningi saki vraiment Lemba lobi ezalaki ya tombe na matete donc ayebani makasi batu bakasa so star nini. Mwana mwasi bozo mona akendaki feti moko boye bolanda lisolo bien akendaki feti moko boye muninga na ya bengisaki ye na Lemba terminus. Tanga ke feti wana ndenge kaka zali ko animer ko bina kitoko ba video ekeye par-ci par-là na ba TikTok na ba Facebook. Famille ya mwana mwasi ebengisaki ndeko na biso Lisette na feti babi animer feti kitoko lokwa biso to yo sala mariage jour à mariage il faut azala. Il faut penza azala to sepeli pena na ye aza nécessaire na ba feti ndenge animaka kitoko. Et ko arrivé samedi abimaki vendredi abimaki ko kenya ko zombongo moko na poto batindela ki mbongo na poto tanga zimbongo wana na poto lokola bapesa ki invitation ya mariage ya bato a poto oyo balobala kaki babaki to na posa yo ya na fête na biso osala ka ndenge to mona ko animaki yes vendredi tanga zimbongo akei ko somba kabelo asombi robi abengi bana na ye asomeli bana ne pe ba téléphone bana mi balé na mwa mbongo azwaki eutaki poto pona ko bongisa kaka feti oyo ale samedi na tongo à l'équipe batu ba mona ki ye wana ake salon de coiffure place sala ki suki oyo robo bozo mona yango nde place avandela ki na feti oyo donc de commencer ndenga bonga maki pa mona ki ndenge ba invité na feti oyo alobi na bonga maki toko asombela ngo robe talaka ndenga za kitoko boye koyeba kende nga zo kende feti bonga maki njoke za ki mokolo na ya suka na kati ya feti wana nde place azoyeba te soki aliaki poison po bapesa ke micro a animé toyebi te na micro wana soki na micro wana batielaki eloko na micro wana en tout cas ministre ya biso ya justice liandela makambo oyo nazoyokisa bino bavoisi ya suka oyo ndeko na biso mwasi fete akendaki samedi fete yango ntango ake samedi kozonga na ye dimanche malade ebandi abandi kosanza bamai ya vert toyoka nano voice na ye oyo baninga na ye bamonaki ye te journée ya dimanche bamoni ete mususu alobi te nabitindele voice lundi tozomona ete ndenge nini mpo ye azalaka oyebi moto aza remarquable so journée mo amonani te ya mibale ifo bato batuna yango azoyokana te boye ndeni
nde muninga yaki kotinda vote tolanda biso nyonso na bino boyoka ndeko na biso mwasi maloba alobaki tolanda ngo kuno siboni mama tika namoni bapene na yo te mpo nazwaki 11 nazwa iPhone 11 na tie sim airtel connexion kozwa wapi basim na ngai na Vodacom na Orange nasundaki yango bible simo e $15 na arrête eso na bela lelo toza mercredi lobi ezalaki mardi depuis dimanche na bela na biso na bela baye kopesa nga toma na ndako lelo nde nazwi makasi donc ya kobwakela mai monzoto mobimba mpona osukaka na se ta mai apambola nde osokola te namoni bapene na yo viki na tia nanga natieka basine kuna na tia mpe mbeka waraple nimero nansi mpe eke na telefone wana mosusu nazwa makasi nokeka kuna ya nazaka na kati ya ndako soki osalanga na kango lisita evandaka na sanini na biso na bela nasanzaka mai affaire ngabi on a les poisons te na fete il a dit tu vas kufa kabo mais nzambe vraiment sanza moliko omo zo sanza peme kipimi sa te mais bazo fona ka pema seigneur kanisa ngai ata na kama moko ya moki na siti kama tu musika lelo ndi vraiment sentir que zo to ça va bon yo posa bien bamaliza zopresentili waza balola olikamunini bati bazakufa boye bamaliza bolandi bino moko ndeko na biso mama Lisa o akufi ndenge alobi donc abana kosanza bama ya verre azomituna likamu nini nzambe soki kanisela ngai ndeko aleli tina suka nzambe kanisela ngai ata likamu moko malamu na sala bandeko na ngai ministre ya justice kota likambo oyo eza nini mutu babengisi na fete abongami bien kende feti tozoyeba te poison batieli ye na biloko akolia te poison na micro oyo bapesaki ye ministre ya justice papa na biso mutamba landela makambo oyo landela dossier oyo bato bazokufa poison ekomi nango eloko pamba bino mpe bandeko botielaka bato poison mitema yango ekoma ya ndenge nini vraiment ondima mutu boye ntango nzambe azalaki kosala bato na ye bino boyebi ndenge nini bakalikili nzambe abandaki kosala baénergie nini nzambe abimisaka mpona kokreye baoyo ya ye yo mutu moko ye kaka kokweyisa kaka monima boye yo omona obomi mutu mais combien de personnes baolela na nsima na ye oyo abandaki kosala na libota na ye mpa mama na ye azalaki mutu pembeni ya mama na ye badi liboma mutu nyonso azala na ye abandaki kosunga famille na ye famille abandaki kotalela yaya oyo sikoyo ye mutu oyo otieli ye poison toyebi te otielaki ye na biloko ya kolia botielaki ye poison wana na micro bopiaki ye en tout cas bandeko na biso ifo tozalaka mayele bandeko na biso ifo tokoba mayele mokili eza ya kobeba bato bakomi na motema mabe kongo kinshasa eza mboka oyo bato basambelaka mingi me motema mabe eleki ebele eza mboka oyo bato basambelaka ntango midi pokwa kasi eza mboka oyo mabe eleki mutu oyo ozobenga mwana mama ye azokangisa mwana mama te ye nde azoboma yo mutu oyo ozobenga camarade ye azomono camarade te ye azoboma yo kaka bakoyo bazalaka pembeni na biso nde babomaka biso yaya bokoma mayele antuka ministre ya justice kota likambo oyo famille oyo ezolela makasi kota likambo oyo ifo basala autopsie bayeba ministre ya justice basala autopsie bayeba lwa oyo euti wapi balandela yango botika yango eleka inaperci te balandela yango bacamarade baninga babisusa lobela yango ministre na biso ayoka yango bopanza video oyo ya ndeko oyo kombo na yo pa na monoko na ye ozongi boye sisi mutu azobeta lisolo na yo koto oyo ake atonge neti nga na yebi da 3 personnes moko partout place nazoleka bazaka wana kako na témoignage ya mabe na toso koto yaka te mosusu kutu moko kutu wana na bango 3 wana moko wana nanu kutu totikala kosekotoye te tovanda mpe tolia te ka ndeni bie na telefone point barre mais azwa na ye motu ya okeyebisaka bato nalingaka ye te motema nasepelaka leta mimonaka totambola na yo wapi osenganga eloko napimela yo osalanga eloko nini onga nasalela minene na eloko mpe te tokabolana na eloko te ayebi mpe mpasi nga navandaka te ayebi famille na nga te ayebi eloko te yanga mpa ndenge amonanga na internet mais azwa nzunzu ya okeyebisaka bato nyonso nalingaki ete aza kogeuse akomona tusala akokima internet yaya internet anga tata na yo yaka mama na yo na tuni internet wana papa na bino na mama na bino to ya nani
Tango yo na intention ya lobaki nga fona kim internet na otika ngo tango nga moko na omona ki c'est bon to papu ayebisi ngai ke na tika papa soka lobi ke mama tika wandi na tiki na lakise ba pongo na ba contre soki pena c'est bon to tche na mesa to tiki soki te yote mutema mabe no échanger lote makambo ebo misisa batu yanga siko tango yo kuta na yo ebika ozaka bien na ye batu ba enregistrer ye pena nenga oloba mabe nanga ba mama mususu pe ya poto ake ayebisi bango mama na ninga sala nga bolamu tango na obelisa mona bango bake koloba nzamba mona bino nzambe pena aye le juste juge akota penda kata mopanga wana bien bata bongo ndia mama bat mena tanga mona bazika mona mukana azoseka oseka na yo na mutema si azika ayebelo ni eziki saka ebo zika su fois 75 na boziki te po makambo nzamba wana ngo sala wana na sala eta katikati tata ko to 1/10 nani sala mite tito ko mana 1 nani 5/10 bo sa ndeni ikona bo sa ndeni tona moni liwa moi c'est interpellé nga bi me batona ba sekisanga ta mamba ki ndolo na bodio na bango. Alors fais attention à celui qui devant toi il sourit, derrière toi il fait des histoires. Kolobate yo azalaka bongo te za kindo ki mobimba yango na jalousie wana ko ke benga ka bato ndenge za na longwa kuna d'ailleurs kutu sala yaya ata olingo se détruire mutu neni soki nzambe si acheli pa molini likola mutu wana mata kita ya wana eloko sate oko nazo biso wallahi nzambe na lola oyo ose elote wana eloko akosala to tata na ngai te soki tata wa botinga na mama botinga bana pouvoir tibino bosandeli il faut oza na discrétion, il faut oza mayele mokili baby bandoki bakomi bandoki ya gentil bakomi tellement ebe ba comprendre que so ke na promis lo ba comprendre gentil ta moi c'est bandaki pour na fête kaka o batko ya poto batine moi mbonga somi moi téléphone tande baby si mitema bobo mamutu pour na mbongo ya changer penda kuté aka ndako wana bo ce que so azoki ata $20,000 $10,000 pour wana ndimite ka sota $1,000 ndimite. Mais le fait qu'à sommer bon ba téléphone on peut boyemi so ba koni l'essentiel ka na zoka ba na so na bimi na zoka ba ngata na téléphone moi ça ba ta luka vie na ya pasi bobomi ka boy likola ba sentiment nzambe nanga nzambe bato kotika bango te landa bango penza kolo bavanda kimia te bandokyo bazaka mitema mabe ya ko détruire batu pona bango balingi bazwa place okati soki mutu akufi yo kozwa place na ye soki yo okufi makambo ya bando sala basepela ki na fête on ba bengisa ki wana yo ko sala yango po ya za unique à son genre o basepeli ye na forme na ye na ndenge aza nde makambo si la o subir lelo soka za ki prudente te mbela muso poison si ekota po o melana bango mari misa mo pela za na raison na vitesse d'avance tant ando ba otile ba poison ba ndo monongo ba aventure mari misa meloko pesa eti na ba tension ma aigu bongo ezala ki ba poison ti ona emba nzemona naliyaki na bango na melaki na bango yaya babwakelinga malade yaya babwakelinga bobola balesinga nde poison balingi nga na kufa nzambe salelanga bikamwa o papa nalingi yango nzambo mami sa muti azo yemba ngo wana ba période wana de poison de bandaka nango biso ne mutara bleu de poison déjà bandaka e bandaka déjà yango na biso keba na comme ça banalise mususu sur ma vie nazo comprendre makambo mususu na biso kutunza me pesa ngasi longueur d'avance par rapport à mes ennemis pour makambo mususu nazo comprendre ngo na tene bi loko za kinde boye donc mutu na mando vanda za kinde boye mutu na ndo kantelanga nde boye mutu ndo sala nde boye spirituellement bomo spirituellement physiquement dona kindoki na kibomoto na poison na makambo ebele tomi batela mokile ko mabe makasi ba jalousie moko ekomi nazo yebisa yo babomelo mwana mabe basimba yo babuka o likolo bata nyonso wana tango zo résister na biloko wana il faut au fur et à mesure que zo longa au fur et à mesure matisa ba mesure de sécurité matisa prudence pour nazo yebisa ba ndokyo ba na mokili à l'occasion de rien motalinio au sali elote au sali eloko te au simbi te personnellement ils se sont touchés pour des histoires que toi-même tu ne sais pas et puis ayinio ayinio soko tuni asala onini personnellement au moins bande lo ba makamoko bo o comprendre ngote a tourner en rond azo lokota biloko nyonso qui t'a dit que mutu na sali makambo wana ou bien so mutu azui alati pona yo soka alobi pas nécessairement pona yo soka ningani pona yo on ne vit pas que pour vous là musuku makambo ko ngaki pa ngote natala apa ngote
mais ndenge ni yo ozwanga cible na yo vraiment mokili oyo nzambe abomba pe abatelaka biso bisika nyonso toza kotambola bao nyonso baza sincère baza vrai nzambe azala na bino. Moi j'ai pas le temps à haïr les gens à l'occasion de rien. Nzambe elamba molimo ya mwana mwasi oyo na mitie na place ya bana ne na bibano oyo bazangi na bango kaka mama likolo azuwa mokili oyo bana oyo batikali baorphelin soki mama ye moko azobunda na bana na ye na mosusu papa azalaka absent sikoyo aboyebotoli bango mama bano bakosuka ndenge nini bano bakovivre ndenge nini nzambe abomoi bakovivre ndenge nini babi ye mutu ataki mwa likundi ya mwa famille ye mutu mama na ye mutu ando te sikoyo mama wana mpaka wana kosala ndenge nini mpo de akolisi mwana mokolo boye mpaka wana kosala nini tande bozwi bana bato botiki bango dans la rue botiki bango dans le vide botiki bango voué à eux-mêmes ale bino bokanisi ke dipamboli koya pa na bino ntango bana ndolelaka na nzela ntango bakobanda ovanda banzala ntango bakobanda kosala makambo so bakana ye kosala te na vie le mosusu bakoma obima na mibali mpona kokende kokoma bashege mpona yo bomela bango mama alolingi ya yo bana bazwa malipambo bakozwa te nzambo ya tango ya oyo wana ezalaka moto asali ozongisi mbamoko Seigneur si seulement vous pouvez appliquer ça ici au Congo parce que non côté tokomi yango sute je crains somo nzamba bomba batela biso nasuki wana ça me choque trop.